Bande ko balandi nyonso balandaka Congo Alenga en direct ya Congo Alenga TV mbote sika bozwami nzamba pambola bino ya solo bande ko tokutane lisusu mokolo ya lelo tozali kosolola masolo oyo zali koleka na mboka na biso likambo ya première dame na deuxième dame Mama Denise Nyakero o azali bongo molongani ya président de la République Félix Tshisekedi Tshilombo bande konanga yena mama Gisèle Mpela bandeko na ngai ezali ya koyinda bangala batomboki na ndenge ya kosakana te bitumba ekomi entre bangala na baswahili bandeko na ngai toyebi te likambo oyo kosuka wapi yango tozali kosenga na président ye moko aboma moto oyo pamba te population oyo ya bangala batomboki na kati ya diaspora bamama nyonso ya bamongo na bangala balobi eke ya solo likambo oyo ekoki kosalama te pamba te mama Gisèle Mpela azali bongo congolaise ye nde akozala bongo na mboka akozonga te kasi tozali koyokaki ya solo ye moko mokonzi ya mboka alobi ete mama na biso Gisèle Mpela azonga na mboka ya Belgique na Anvers amema na bana po te abokola bana na mboka ya Belgique kasi ya solo bandeko likambo oyo nzoka nde première dame oyo tobengi mama Denise Nyakero balobi ke ye te moto atindaki basoda kasi ya solo ezali bongo ye moko mokonzi ya mboka papa na biso Félix Tshisekedi Tshilombo ye nde atindaki basoda boyoka ndenge bangala batomboki mpona kolobaki bapesi 48 heures na président Félix Tshisekedi Tshilombo po te azwa solution mama Gisèle Mpela akoki kozonga mboka ya Belgique te likambo bandeko na ngai biso tozali koyeba te likambo bombanda oyo toyebi te soki tokosuka nango wapi yango bandeko na ngai vraiment toka biso bana ya Congo tozala vigila na likambo etali mboka na biso mboka ya Congo makambo oyo tokoki kokota yango te pamba te ezali makambo ya famille ya bato biso pe bato tozalaka kaka na baproblème eyelaka kaka biso yango tolobi ete ya solo bandeko bangala pe bamongo boboma moto bandeko baswahili bazali bandeko na bino bokoki kokende nango ndenge bazali kokende te pamba te tozali mpe na etumba monene baluba mpe bazali na kati na makambo oyo tozali koyeba te likambo oyo kosukala biso wapi guerre tribale ekoki koya na mboka ya Congo na makambo oyo tozali koyeba te ekoki kokomela biso bana Congo bolanda video boyoka ndenge bandeko ya bangala batomboki mpona koloba te Gisèle Mpela azali bongo mwana ya mboka akoki kobima mboka Congo te tolanda video topesa message na chef de l'état makambo eleki pa ndeko na biso ya mwasi Gisèle Mpela na ba acte ya makambo esalemeli ye yazali responsable mama ya bana koma bakolo mboka oyo te bakoya kotia epanzi na mboka na ye likambo yango toboyi toyoka yango tolingi te toboyi tosenga na mokonzi ya mboka azwa le devant ya problème wana topesi 48 heures le seul message quitté pays na biso azali congolais te azali natifité biso grand équateur toza na décision toza na derrière na ye to na sima na ye tozo soutenir ye na ba élection o ezali koya sima soki makambo ebebi équateur ba olinga lisusu tosengi na ye abongisa tolingi kimia ezala na pays kimia ezala pa ndeko na biso ya mwasi na Gisèle Mpela na bana chaud de l'état bazala kimia merci. Matondo mingi ya solo bandeko na banzi bolandi video bomoni bino moko ndenge bandeko bangala bazali kotomboka kote ya baswahili pe bango balobi ete ya solo mama Denise Nyakero azali bongo première dame il faut ko respecter ye pamba te azali mwasi ya yambo ya mokonzi ya mboka soki botosi ye te ekokomela bato mandenge moko ya malamu te yango bandeko na ngai likambo oyo ngai ndeko na bino Congo Alenga mwana mfumu kimbangu biso toyaka kaka kosala ba analyse koloba makambo ndenge yali na bosembo nyonso pamba te bamama mpe bandeko mingi ya bangala mpe bamongo balobi ete ya solo ndeko Congo Alenga ya solo likambo nini yo ozali kobenga Gisèle kaka Gisèle ye azali mpe mama mpo abotelaki papa Félix Tshisekedi bana aboteli mwana te kasi aboteli bana
il faut kobenga ye mama yango bandeko bolimbisi soki bomoni na bengaki ye mama te ezali ba vitesse nde tosalaka ba émission azali pe mama pamba te azali moboti kasi tosengi moto ekufa entre bangala na baswahili biso banso na bakongo na bato ya bandundu tozali bana ekolo moko to baluba tozali bana ekolo moko bandeko na biso ya solo boboma moto po ya solo toleka na makambo oyo ya mama na biso Denise Nyakero première dame ya République démocratique du Congo pe na Gisèle mama na biso Gisèle mpela oyo azali bongo mama oyo ya moboti aboteli pe papa na biso Félix Tshisekedi bana ngo bango baso bazali makila moko bango nyonso bazali papa moko pamba te makila oyo ya papa Tshisekedi Tshilombo to makila oyo ya ye moko Etienne oyo azali nkondo koko oyo aboti papa Félix ya solo makila na ye yango ezali kati na bana ya Gisèle Mpela yango tosengi kimia ezala kati na mboka ya Congo bosa abonné massivement na Congo Alenga TV ba émission ezali ebele tokotielaka bino toujours matondo mingi nzamba pambola bino ya bino ndeko Congo Alenga mwana ya mfumu Kimbangu.